Bon, partager, mes amis, partager. Ça, ouais. Qui? Ils ont ça, tic, tic. Ils ont chargé, t'es. Ils ont dessus. Vos amis, ils ont chargé. Prenez ça, bon. Check. Ja, zwei dan dat ding, dan vier kijk meer. Dan vier kijk meer, hè. Dan kom, dit is weer rood. Misschien nog full. Full? Let's, ja, prewa. Ja, prewa, ja, prewa. Thank you. Voilà. HMO, inabata, HM abatu. HM bisou. SM. Ah, papa na aza mutambanza mwembe. Iyo pinzo yebiti na kacha bamboka, eh? Pandeko lisio, lisimbaya. Lisimbaya za muluba. Lisimbaya yo benga biso apati ya wapi yo. Lisimbaya subasima. Voilà. Bande onangana o benga. Nazo benga yi deforme tate obola ike o. Bozela na o benga mutu, eh? Nzamba sunga na zwa ye penza. Bo mona makambo ezoleka. Bo mona. So na zwi te na koma na nzela. So na zwi te na oka pasi na motema kopi baby. Bozela. Okay. Mama za mutu ya witch. Yo ebi mboka no kitoko. Bande bazo yamba te. Akomo ka susi makasi. Bayambi te o. Toke na normal. Bozela. Na ebite o. Na limite na kondima te. Ndenge tozalaki ngai na yo. Lelo yo change ezaleli na yo. Tu na bino ba âge. Coach. Allô? Allô? Allô, Papa James, c'est ça la danoise. Boni. Mbotenge. Mbote ngai. Papa ngai na tuno pona makambo ezo bima kuna ke no balobi nga na bimaka na yo kabela nga mbongo otindela nga mbongo na banque et puis obimaka pe na diki na TV yango na esali bien te talaka toza basi ya mabala. Makambo na bango wana nga na yebi yango te. Mais oza na live? Oza na live? Ngai nalingai parce que bawuti koloba ngo na live yango nalingaki tosolola mpona ezosala bien te signe ezobima bien te omoni yango nabaki te kozala kitoko te esali bien parce que ngai na kowanga na ngai te osenganga compte lobi ala danoise nasepela na yo na tielo mwa quelque chose omela koka nasepeli na nga mais oyo sikoyo ekomi kobima ke lobi live ebetami ke non batangi ngai nalia mbongo na yo naza mwasi na yo batangi mpe dikina ke obima na ye kutu dossier nyonso bayebi yango contraire nga mutu na traita likambo ya dikina ezali nango makambo ya baterrain eza nango makambo ya bolingo na kati te dote te ezalaki nango makambo ya baterrain ozoyeba seri banda otune terrain na Kinshasa babilo moko ya ndenge wana ozoyeba ti seri mo tosololaka mpe na yo ezali makambo ya baterrain après mpe esili nango bongo ndeni esikoyo ekoma makambo ya bolingo ozomwa ke réputation na biso ezobeba makasi yango nalobaki te malamu tosolola yango boye yo moko lobi ke oyebi yango te bato mpe bayeba ke makambo wana eza lokuta parce que en tout cas ekoboma bamabala ekobebisa crédibilité na biso alors que toza na biso bien vraiment c'était ça. Tout à l'heure j'ai essayé de joindre Dikina mais son téléphone était occupé. Je n'arrivais pas à la joindre. Abengaki yo? Oui.
Oui. Ah, ok. Depuis lobby. Ah, Diki na bengi yo. Ok. Mais oyoka ne bosolo la kite. Ezaki azwaki yo te, hein? Non. Son téléphone est occupé. Je voulais la parler. Elle est occupée au téléphone. Ok. Bon, moi aussi, je n'ai pas parlé à Dikina. Bon, tozan enemité et l'autre côté, mais tout bien en a été. Bon, mais le quoi, batanga ki kombo na ye, batanga ki pe kombo na nga. Bon, na moni yango ki eza propreté, eza bien te. Ozo mona, et ça la kito côté, kotanga ba kombo na biso ndengwana nyonso na donc na finga mi pe trop. Et comme isusu ko ba komo lukelanga sko ba mibali misusu ke ba mibali na nga non, wane komi bien te. Yangwana papa tiko seka to eza dignité to sa su bana mikete omoni. Oui, c'est vrai. To sa bana mikete ngana na babokilo na nga. Ngana na babokilo na nga. Na nga mobali na nga azane sira ondima ne makamba ngote. Et puis so pa ndimi ngo c'est son problème. Po nga na yebi conscience na nga na nzambe na nga na bima na yote na mona yote. Et l'autre côté. Et bon, je suis par exemple, to kutana, donc to zamboka moko to li ensemble bien un restaurant. Les deux ningues zalandeni. Tout ça bateau copé ko invité dans un restaurant. Là danos, tu parles bien, y a to li un restaurant. Donc to mboka na bisongo et sous développement modèle au tiwapi. Et ça quand même malamute. Parce que nga likamba dikina na ye biango. Moi j'étais là ngam tu nazala ki lokola modératrice. Ya likambwana, ya yona dikina. Ngai na ye biango bien ngam na kota makambwana. Donc pour la nini eko mabongo menga loba nanga mingi te papa moni natikala jamais koleka na émission yo ko lobaka no te papa natikala pe jamais koleka na émission natikala pe koleka na émission te na beta lisolo ki tala dikina zuli kambu boye na loba ngote na vanda nanga kimia mais parce que na yebi ke so ba confier na likambo akati na ko bimisango na télévision te ata to chrétienne na dikina no bimisango te mais ndenge ni ne komi kolobama na ndenga bien te esalinga kitoko te yango na baki non mukili ko yo kango non sala ngote ko bomba na non parce que kombo na biso e bebi makasi. Merci papa nanga vraiment pourquoi malamu. J'ai fait un effort de jeune dikina mais son téléphone est occupé. Ok, okozoye kaka. Ah, okozoye kaka. Mais l'essentiel est dit, et puis voilà. Attends, je dis qu'il n'a pas, mais l'essentiel est dit qu'il n'y a rien. Oui. Sinon, je l'ai appelé au moins déjà 2-3 fois déjà. Téléphone occupé. Mais yo pepe qui sa muto azolo baka ko beta lisolo angoti. Bongo yo ko pe ki sa ete. Parce que ça combo na yo mtezo e ko beta malelo bien lobby. Baso yindi sa makambo na combo na yo papa. Et ça qui to côté. E ko beta mate. Allo bien ngo déjà. Olandi live na hier te. Nazokota musiko. Azokolo bango nde sikoyo. Na lobby nazokota live ya lobby ou asali lobby. Yo kota ngo yo kanga inga pe batindela kinga. Nga na kota kakuna te batindeli nga na lobby nga lokwa batindeli nga na yoki. Yango no mona na lobaki non na obenga. Alobi lelo azala ba dossier na yo na ya dikina tout azo panzango lelo. Eze sengo te papa to konga lobaki na kota suma kamnete. Mais na omona bilo musu na kotika te. Ata na lobi na suki wana mesoli kamore ye ya bongo non et ça la kitoko makasi. Merci Ming. Je vais encore essayer de l'appeler tout de suite. Vraiment merci. À bientôt. Bye. Voilà. Bandero na ngai bolimbisi babiloko mususu bandoleka ka modelo. Naza na numéro na yo. O mekaki na live moko finga kinga. Oya kapa na nga wa gentil na kubengo kaka en public. Na aussi sa 2021 oyo kana modelo oyo. Azali papa, azali mukolo, aza respectueux, aza na bana, aza na mwasi na ndako. Papa na biso na obeti ya bino lisolo parce que bimi après to koti na santamo. Papa na biso bomona kaya komaka pe awa na otanga kombo na ete kombo ne tikali anonyme. Mais aza muto akomaka so boli boyeba kombo na ye bokei so bokeno koluka na chaîne ni. Alors jour moko balobi na ka ndenge eza pe ka ndenge moko joli batini sazawana mama Emilia azawana Queen Mada bambote ebele bakabela kanga pe mbongo. Là dans joie siko soki joli akabeli na bolo bape na komi lesbienne ndenge joli la muso atindelanga. Siko to ala papa na biso pe papa Pecos bomona nyoso soka koti place bochaka ba dollar wana afindaka atiaka parce que to melaka pe mati
tant on a eu le maman ba sans tabou boko ye ko la paix belé bon so bo chelinga moi 50 moi 20 moi 30 parce que tu as appris bamsu bazalaka solo lelo bazaka solo te bakoma solo kitoko pona nini sans tabou alors so bo chelinga nde lobi o kendo lo balanga ke joli aza mubai mwasi na ngai na bimaka na joli na bimaka na mama Emilia na bimaka na bo est-ce que to monana bonsoir Odette to monana te papa na biso pe abenganga alobi la Danoise tu parles tellement bien na zape na mama mususu aza na Allemagne kombo na ye Solange Timba atindelanga valeur à 250 livres na zoko tu choc atindelanga bomona 250 livres bato kutu na pesa bango mabala bafutaka même pas 250 livres pas même 200 mais ye kaka na bolingo na ye ndenge asepelaki na ngai bonsoir liboma ese bambote ebele atindelanga 250 livres sikoyo aloba peke na bima na ye ekomi nini nayebi papa na biso oyo te namona ye te meme photo namona te nayebi nanga te alobi la Danoise nasepela mingi opesa bebiso bien nazotiela yo mbongo moko omela secret napesi compte na biso atielinga mbongo nga mpe nalie na nga na bien la tata internationale chine arambo ya yo yango wana ayaya nalie na meli nayoka lobi baobenga ngai na émission balobi ke ngai na bima na ye nalia mbongo na ye ebongo so nalia mbongo na ye me na bima na ye te pele bakasi balongolaka bilamba kaka na mamabumu na biso tobota oyo ebeba bandeko bino bokamwisanga bino basi bino bokasi la Danoise ngai na facile ka kolongola bilamba pa mobali na libumu mabe owa nzambe na ngai bandeko ngai nazalaka na nzoto kitoko ntango nazalaka jeune fille so nyonso amoni nga bando sepela na ngai me naboti na nga boye nakoli alendaki kolongolaka bilamba ka mpo na mobali akabeli nga mbongo la Danoise nasepelaka na yo atieli nga eloko alendake nalongoli bilamba natindeli ye foto moto akala ou bien nini tovandaka na ye mpe quartier moko te ye aza na ye mpe na Londres te aza na ye kote mosusu nga naza na nga mpe kote mosusu meme na Londres awa okosala mpe 10 ans osali mpe 20 okutana mpe na mutu te Londres eza monene Londres eza lokola ozwi ka Belgique mobimba eza Londres te naza sûr Londres eza monene nayebi na nga bato te ofandi mpe na Londres boye olingi nga nakenda kotanga belle mère na nga moko boye na Londres bandeko nalongwe na ndako na nga ntina koma kuna asaki 2 heures du temps 2 heures du temps ngaisa pindi bango bizu ale sikoyo ekobima nini ngai nazobima na tata wana apesanga bambongo abima na Diki na TV bandeko bomona ngai nayebisa bino ngala Danoise oko nayebi te na mitunaka na bino bon nzambe alobi na nga lobi yo oza mpe Yesu te mpono mikanisa soki ndeni oza mpe Yesu te Yesu kutu mwana nzambe kutu baloba aza mabe bongo yo soki oza naye mpo na nga moko na mitunaka nzambe na binzambe nga ntina yaka na YouTube nasalaka bato mabe nini oyo bayinanga boye si bozokende kosambela ke Sara Tola akangisa chaîne nanga Sara Tola akomi nani edo ye nde mutu baengage aza secrétaire particulière ya YouTube boyebisa kanga te ata na buto lelo akanga na ye me ayebake ngai mpe nakoloba mingi te nakoti kuna bambote ebele papa pef Patricia et Patience je crois babengani Patience bana mibali babenga bango babeli Patience papa oyo azalaka na États-Unis wana PF Bonheur natuna nalobi papa yango bato yango bakanga bachaîne ya bato batala yango wapi o bandeko nga mpo na nga ingénieur na ngai aloba na nga mama omoni biloko nyonso ezalaka ke okokangisa chaîne ya moninga okosala boye nakotikala kolakisa yo te mpo na ndenge bodiskitaka na bino na bacommunauté na bino wana oya kokangakanga bachaîne ya bato nalingi te PF Bonheur Failu merci ye alobi la Danoise kende kaka boye kende bo okomona liste ya bato nyonso oyo bazwa biloko na yo Sara Tola kombono na kati eza
ebele pe na mamo international comme bozwa biloko na nga surtout sarato na yo za na usine bato ba monteur na yo banani okoyeba te biloko mosusu monteur na yo azwaki akotisaki ya bato siko ntango yo bandi kofunda bato siko so nga nazalaki motema mabe nga mpe na butu lere natalaki yango na fina mpe boye twi lelo ninga ezala ndeni namoni tala bato bachaine YouTube oyo bosaka na ete aza songi baaudio nde tozwaka baaudio wana eza nango na banda kozwa baaudio bobanga na bino baaudio te eza bavideo soki ozwi yango kaka textuellement surtout bavideo heureusement natika nanga kozwa bavideo ya saratola te oyo amoni kombo na nga na kati kuna na asi mpe eza nango te mpo soki ezalaki na ndimi te alinga atika nga alinga asotienga kaka me soki mpe amoni yanga asotienga tangu ye azosote kaka bakomeli nga saratola nga mpe na ofina ya yo mpo na ezali ou bien sala effort okende koparcourir bavideo nakoyebiso video oyo te nakoyebiso eloko nini ozwa yanga te me eza kombono eza na kati ya liste na nga 2 fois momba 3 fois soki yo tienga kaka nga mpe nakoti na sotie ya yo nakembala mo bolandi ngai na la Danoise TV tokenda biso kuna kostafe je m'en fous avec l'argent de YouTube. Bonsoir, Guest Power. Je m'en fous. Ngana yaka pona mbongo te soka pona mbongo na keleksa ba 5 heures ditana ngani boso la nuit parce que je vous love. Et puis dans ba camarade te. Bino boya ba camarade na net so na vaina ngabo. Bobali na asala kana ya voyageaka na kocha msala. Soka voyager na e. Na tikali na ngana bana na lambeli bango esi. Na ye na ngali boso da bino to bandi ko sola. Yango bino basanga YouTube bozanga musala ko sala. Oyo eza musala. So boye barte naza engagé na YouTube nazwaka salaire nazwaka pay slip ya YouTube babenga ngoni pay slip na français nazwaka pay slip bandeko nanga lelo déjà les 15 et pay slip nanga yaki le 22 awa mbongo ekoti na kati ya YouTube soko lingi osali chaîne na yo YouTube azoluka ne bato soko osali chef na makasi no kaka paye soki check fiche de paye voilà nazoloba na français yo ozotielanga lisusu na flama ozala bopwani naoloba na français babenga ngo nini yo otielinga su na flama apesaka ko ezaka na nini na YouTube na eleka na email akomeli yo na email na yo alobi ke pa mbongo no boye eleki kende kocheke na banke yango wana pe slip na oti so oke na banke na obimisi okomona yango mbongo no na YouTube eza kuna bongo te napesa bacoordonné na nga natinda nini photocopie ya passeport na ngai mpo na babanda kofuta donc atindela nga kutu tofuta bataxe banini biloko tutu wana sikoyo bandeko na nga ta bino moko nakoti kuna lobi na ntongo natenda bi mais soki nga nalobi ko na bando okende kotala yango te parce que soki otali na bato tosala barando toswana tosala boye bazwaza biloko na nga eza kuna na kati sino te soki oke kuna banda kokangakanga bashe na bato wana molimo nini molimo mabe soki moto azwi nini na yo esali nini soki moto azwi image na yo azwi nini na yo eske YouTube akofuto te akofuto kaka soki omoni ke nazwi eke epa na ngai ebimisi banini ebele epa na yo ebimisi nango te otuni olobi la Danoise tindela ngai mbongo combien oganye na video wana bakokangela foto batindeli yo oganye 22 soki $22 soki olingi batindelo 12 bokabola na moto atindelo $12 olie soki pete bandeko to mbongo yango mpe tosalaka nango nini tosungaka bandeko na Congo te bandeko nga babenga nga na bato nayebi na nga te neti siko awa so nazwi mbongo fille moko aza kuna na Kinshasa alobi na nga benga alobi o mama bilamba na nga nyonso epasuki ese nga nayebi ye abi naza su na bilamba te bilamba na nga epasuki tindela nga ta 20 ata 30 ata nini nakota ata na tombola nakozwa wana ndenge motema kosimba soki 60 soki combien nakotindela mwana mwasi wana nayebi ye te. Denise, bonsoir.
Ok. Bonjour, c'est votre yaya de Lingele. Lingele, c'est quoi? Lingele, ça nino Denise Nangai, Denise Landou. Ne sont comprendre te Lingele. Lingwala. Oh, Lingele. Lingele. Non, non. Libongi, ça n'a pas alors seul mourir. Adassa, bonsoir à toi. Gros bisous, Adassa. Bande onanga. Et le coin les a bien té. Et ningi ça qui va te belle balalité, mite me comme il passe, boy na boy. Et puis, bien, besoin qu'elle nous encourager. Ah, ça n'a raison, yé pe basali ma bé. Oh. Et bon, on a pe maman kangisa na chaîne nanga. Si on a la kangisa ya banai. Si on a pe na kene ko kangisa ya bat. Na ya loko pe mamu. Azana kacha liste azwe loko nanga. Si on ba se pa na kanga chaîne na mamu. Na kene ko signaler le itana mamu. Non, c'est la moté. Ba bloquer mida. Ya mida pe kei. Ay! Mame, to mi lobe la santa buela mususu lobi la ozalate. Hey! Moi chiko loba boy. Balobi okosi. Bolo bana pe vérité ko. Lingwele. Ok, Lingwele, c'est ça. Nani, moi, kokosa biso te faut loba vérité. Bon, te tant bazo ba bloquer, so pesa batu attention. Tant lobi bon mute mangé pasuki hein. Elle sait jalobi oté. Mbote tété la tétoise. Non, LCG et Sarah azopona bilongité. Boti azali bokansini. Yem kaza na clé azopona bilongité. Soki akei na liste na ye. Oyo YouTube apesi ye ke bato bazwa biloko na ye. Soki mida na kacha zate. Siko bolinga sani aosuda mida si base de quoi. Azopona bilongité. Mwana na biso oyo ka denga za Sarah nani Raisa Pindi aza bleu epai ya nani ya Sarat. Siko Sarah pesi ye atindeli ye mbano oloba azopona bilo na ochalia eza bongo te azopona bilongi te eza na liste YouTube po soko oza na liste wana ya ba copyright soki chaîne na yo na kati kuna eza te aza na choix te. Raisa Pindi ye wana mwana na ye aza kuna ble atindeli ye mbando abloke te mais parce que Raisa Pindi azalaki na bafaute ebele te mais a sanctionné ye eza nde liste wana soki ona liste neti pa na nga na liste tala bato soki bato wana oyo naza na nga na kombono eza na kati te nakokende koblokio ndeni nakotindelo copyright te nakotindelo ka oyo oza soki ka kombono ezali ate pampampa ekei. Alors, il faut kosunga ye, kopese conseil que non, asala biloko wana te bande ko bo like vidéo, j'espère que bo like hein parce que nani ko loba like te. Voilà bon, makamba ya Sarato là, to lekisi to peso bambote, mama Lucas solution, bande ko baza bande ko na yo, lobi pe tala kaka, nga pe na ke kuto na liste na ngai kuna. So na loba pe na fina tui elgeza la malamu te mengai ata ofini pa na nga bapesi nga mbano Sarato la nga na otikala opeso te na kondima na subir mais na otikala te parce que na jiraki devant Dieu que na osala ngo te donc na otikala osala ngo te mais yeba ke na liste na nga ya ba copyright kombo na eza na yebisi yo kaka mpo na oyeba bato mosusu na oloba te mais yo na yebisi yo soko olanda émission yebango soki moto asali yo mabe ezali Yvette yo mpe Yvette mabe na bino ekoma na chaîne te nazo comprendre te bokoswana te bino toswanaki awa ti ya biso ezalaki mpe guerre awa est ce que bomonaki place tokangani bachaîne ya bino koswana na bino eza ndeni otika baje wana nga nayebi soko chaîne nango okangi yango kaka lelo lobi chaîne mosusu na fungoli 1000 ekoka nango po banyonso baoya baotiaka 1000 ekoka nango bandeko na ngai. Donc voilà quoi. Bon, bande on nga tokenda na likambo wana oyo nauti obenga
sinon te bo loba oli kambo pe la danoise a benga lobby te na quotidien na sans tabou bo aimer vidéo soki bo me bo like combien na checker soki bo like muke a bo gratter lisolo no momo na ngo lisolo pambala o nga na uti ko benga eza lisolo mune boza na ota so bo like no momo na ngo lisolo bozi bo bakisa ba jeune na mona e bakisa mata 4 et comme ata moitié voilà siko bato musuke batie boye siko na sali nini ya mabe bamusu mpona balaike motema mpasi ake kotia na se down nalobi kuta eloko mabe te voilà bablé koki nasi nalobaki na kobakisa su bableu te bolimbisi pardon nabaki bablé esuki kaka wana oyo batikali pembe botikala nalingi mpe namonaka multicolore eza nango kaka ndenge moko namonaka mpe pembe naomona mpe bleu so na tietie bablé non nabaki na kotie su bablé te si nalobaka ngo na kobakisa su bableu te bolimbisi mpena bandeko nanga na kobakisa bableu te bolimbisi bobakisa balike voilà donc bandeko nanga série moko boye ezalaki nani navandi kaka bandeko parce que nga babengaka ngai babenganga mpa bato ebele mpona masolo mpona baproblème bamabala bamosusu bavie banini nzambe mpenza apesanga grâce epuis nabombaka bomoni makambo oyo naye kotuna papa na biso bondimai te ke makambo abongo nga nayebi yango donc nabomba makambo nabomba parce que ezalaki makambo akobomba malgré ngai ça fait longtemps nani dikina azali tata mwasi ya bana mais tobenganaka te tosololaka te tokipanaka te natalaka bémission na ye te ye mpe atalaka yanga te je suis sûr donc elle fait sa vie moi aussi je fais ma vie toyebani te voilà point barre on n'est pas des ennemis eloo te mais na avant bamakambo oyo kweya oyo ya makambo nini makambo oyo makambo boye ebimaka ya 100% kuna la danoise afingi bato na la chaîne voilà ezalaki mpe nga te ezalaki 100% donné avant wana tobanda obengana mwa muke après la makambo wana ekwei ifale mutu na mutu ase positionner aluka ka nini ali kokende bon ye mpe akendeki asali mpe ka na ye nga mpe nake na ka na nga bon sikoyo lelo sikoyo naza na kan te je suis seul nalingi su baje wana te oyo naza na nord na sud te la danoise aza international ya mutu nyonso to oyo alingi nga abenga nga mbote tobengani oyala tovandi na biso te Denise bato ya ble bamoziki te bato ya ble bakotaka kala ntango na bandeki kotya bable ata ntango na bandeki kotya bable yo mpe na lingi natya na ngai yo ble soko osengi basengaka na bango mais eza ke na série moko boye ebandi obimisa mwa baproblème ke bato mosusu bakomi kobloke baninga bon oyo deja bakomaki bleu na kolongola bango te yango wana naboyaki kobakisa naza nga moko mabele naza na ngai moko donc maréchal Sandra bambote ebele girls power ka ndenge olobi bozala eza bien boza noir te nga mpa nanga bobima pembe kote mosusu bozobima noir mais na télévision nanga bozobima pembe voilà donc bandeko na ngai ezalaki ke série wana tokosolola dikina ye kobenga ngai alobi en tout cas la danoise meka kosunga ngai naza na problème nalobi problème nini aye koexplike ngai bon nakota na profondeur te parce que eza bilo mosusu balobaka te ezalaki alobi no papa wana akomi obengabenga nga azobenga nga na baere moko bole mosusu naza na mobali na ngai ezosala bien te nga na ye toyebani kaka divo bos bambote ebele bonsoir mon frère alors na ye alobi na ngai ke non soko kokosolola na ye azobenga nga baere moko tardive mais masolo na bango bazalaki nango na kati kuna aye nga na bi bon eza problème nini ye ayebisi nga alobi te nga nakendeke Kinshasa wana dikina nga nalobaka vérité
nayebi ke basongi songi ya dikina deya bake babenge kuna alanda naza oloba kombo na basongi songi boyaka wa bozoyoka bato mosusu na bandako na bango baza na de telefone azolanda dikina azolanda la danoise azolanda bato misato en même temps bokobela mitu na miniti oyo deja bake koyebisa ye na otongi te ngai na oloba na nga nde verité aye koloba ye nde moto abengaki nga aye oyebisa nga alobi mama tielanga bomelanga moto epai ya tata oyo bomoni tobengi ya papa na biso ke azobenga nga na ba aire tardive aza kobenga nga sikoyo naza marie epuis mobali na ngai azosepela te ngai nalobi correcteur rouge bambote ebele ngai nalobi problème nini papa nga azobenga na ba aire tardive abi no ngai nakende Kinshasa natekaka soki bamapango bandeko eza likambo ya kale msu mpe nakodevie likambo su nayebi te tellement j'ai beaucoup de choses à la tête bato bayaka koyebisa nga mais je sais que ce que j'ai dit c'est ça 100% te mais 99,9 alobi ke atekaka bamapangu na ye na Kisasa bamapangu banini banini arekorder okoti retard papa ngo touti obenge na telefone awa papa ngo ngai nayebi kombo na te me yo tunaka bato bayebi kombo na ye baotiela yango wana parce que lobi eyindaki kote kuna balobi ke ngai nabima soki na tatango nalia bambongo na ye dikina tv mpe abima na ye baza na dossier ya dikina bazwa kotanda yango na etando moke alors tata wana sikoyo dikina explike nga bi te basololaki na ye ok abi basololaki na papa wana bamakambo etali bamapangu alingaki soki asombela ye bamapangu donc asombele soki bamapangu bonsoir elerat soki basombele bamapangu sikoyo papango babandi kosolola ekomi ke soki abandi kolinga ye soki mpe ndenge nini ndenge ya komprenaki ye alingi biloko wana te aza na mobali na ye en tout cas sikoyo bakomaki neti dikina asalaka mpe baémission alobeli papango et puis voilà bakomaki neti mwa bajeton mwa babiloko moko bongo alors il fallait kilie kota makambo wana esila ntango dikina apesi nga dossier ngai mpe nakei pa papa nasololi na ye nalobi non il faut laisser azali mwasi abala te so azala na copain azala na fiancé azala na mobali na ye eza mobali na ye donc alors tika ye makambo ozobenga ye na baare ya butu boyeboye papa lobi o non ngai soko nalobi nalinga ye nakokita so mpe sur place so mpe ndenge nini ezalaka histoire wana alors makambo wana eyaka nini esili nango dikina mpe akei asali mokili na ye papa mpe atikali na ye alors esili ngai mpe navanda na ngai mpe esila mokomsu mpe papa abengi ngai abiala danoise onapesa na compte na yo natielo mwa quelque chose ndenge bino nyonso botielaka biso alors bino bana basi so botieli nga boza bamakangu na nga te so mwana mobali atiendi akomi makangu na nga te ngai naza na makangu na ngai naza na makangu na nga aza mobali na nga ye wana makangu na nga ye wana camarade na nga ye wana cousin ye wana cousine ye nyonso eza kaka mobali na nga wana donc soki yo owuti na nord owuti na sud owuti na este okozwa nga te ezala mobali na nga voyage ake soki 6 mois ezala ke nga mpona nasepelaka natikali libre na bandi osala balife na nga na bandi kosepela na ngai nakomi osepela je suis seul voilà alors bandeko na ngai eye kosila mais nazo comprendre te comment lobi ekei kobima biso bapesa biso mbongo bandeko soki okabeli mpe moninga mbongo koke mpe kobeta lisolo mpa kote mosusu te koke mpe kobeta lisolo na siti mosusu te parce que oyebi te motu wana mosusu azwi yango motema malamu te mosusu asepeli te lobi ekokoma lisusu oh non ale ekomi ke non la danoise wana bakabelaki mbongo balalaki ye lokwa toya mboka moko alors bandeko na nga c'est comme ça ce n'est pas bien
ngai kutu ata balobi na bango nasi nazwaki bamafingwa kosakana te ata baye kobakisa ke nazobima na papa wana abakisa na ye me wana soki ekomi problème ya dikina yango naye koexplike bino nde oyo ngai nayebi ke eloko moko esalama te parce que dikina ayebi papa wana te batikala mpe kokutana te batikala mpe komonana te dikina azalaka na Suède papa wana azalaka na Angleterre atikala mpe kozwa baavion te o bakende non tout ce que bakoyebisa bino eza lokuta parce que nazo comprendre te mpona nini mutu mobima na mokili akozala kaka ofanda wana obetaka masola lokuta pa na bavi ya bato olongwe na vi ya moto oyo oke na vi ya moto oyo okei bo non même isinga na dikina ngo topesana na biso mbote te eloko te je ne peux pas venir koinventer eloko awa oyo ke ngai nayebi parce que nayebi lisolo wana et puis ngai mutu nakota makambo wana mwasi azobeta likambo wana akota makambo wana te lobaki ye moko papa wana mutu akenda kobetele lisolo parce que ndenge ayebi ke akabelanga mbongo cela veut dire ke ye moko akenda kobetele lisolo ke babimaka na dikina soki bokwayaka na ye lokola papa na biso akotaka kuna akwayaka na makambo ndeko mwasi alobaka cela veut dire ke soki papa ozoyoka biso solola na ye soki eza vérité bongo etali dikina na mobali na kati ya ndako etali nga te me ngai oyo nga nayebi oyo bino boyebisanga y avait pas de bolingo c'était pas bolingo ezalaki na kati te voilà donc bandeko na ngai bandeko photo oyo ezali salité mais ezali amour parce que lelo toolobela sans tabou eza bolingo